muchopi azande kona biso muchopi azaleki asila muchopi azaleki nanga muchopi azaleki na biso nyoso OK toboya yete peut-être soit ça qui moi erreur ce qui a lobi ke bolimbisanga faut toujours pardonner obo ba biso to ba tumo boye na bi no chuka batimitema na yoka no seri bat ba même si chaîne na biso pe ya ser na ngapi na bi na beta pe ndika kuna na ta non na pe ke ba na o balinga ngai te ba ono baba faut baba yumati faut tout la ba diverser ndeni ba diverser na nga bat na nga ba finga nga ba finga tina mekano ko bouger ba ona na ta so bazaka mais babi yo na sila boza penza likamba famille moi nazana kati mama mais moi ya papa leki na nga propre robosa na makanzo za scolaire makambo yeboye babité famille za tolingi salite ote voilà mutu mutazanga mabe na ete moi batu mususu ba memanaka amemami yekutu azongi to yamba ye Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectueuses. Vous avez la poteau, vous avez besoin de ma perruque à Kitoko. La Belgique, la Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a la scène na olo babonde de olo ça ma perruque on a bomona ba sorte nior sur ma perruque à Kitoko ba coupe ya milai Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable roso ma perruque na yo rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, il faut like Sabino Oyo et Zamafuta, ou Namukona Sailaka et Telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat, pour maintenir caca, crème yama beaucoup ezali, crème yaba lèvres rose ezali, donc, voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs les journalistes Barési Baza. Grande notre joie de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci beaucoup pour votre fidélité et attention, que vous ne cessez jamais de manifester sur Exemple Télévision. Abonnez-vous, likez et partagez, faites beaucoup de commentaires. Et ça, c'est très bien. Bon, il n'y aura pas publicité, s'il vous plaît, la famille. Merci à Martinez Salle qui est derrière la caméra à la prise de vue. Pour pas dire un grand merci à tous les sponsors, à tous les partenaires officiels qui ne cessent jamais de me soutenir. Je vois Yannick Chambagotson, Boss Mboka. Merci à toi pour tout et merci également à celui qu'on appelle mon papa Julio Monamputu Yaïgeto Kamazi depuis Montréal. Merci également à papa Willy Claude Jaman à Londres. Merci à Malika Rafat, clin d'œil spécial à toi. Monica Makambo, fidèle disque pour avoir pensé à Bébé Seignol. Merci également à Shekina Vumbi Kitoko Pétaille. Rokia de Paris, gros bisous à toi, Rokia Kamara et toute la famille Kamara. Et merci à madame Alima Kamara. Depuis quelque part, gros bisous à toi, mère Boss. Merci infiniment à Jérémy à la merveille. Gaël Fundomena, clin d'œil spécial à vous. Aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de recevoir cette grande actrice bourrée de talent. Elle, c'est qui? Rosine Muchopi, patronne, ya chaîne Rosine Muchopi officielle. Et puis, sous maman présidente, il y a groupe Naé, l'avenir. Trop bête, appelé maman Solé Belé. Et surtout que maman Wale, maman bébé. Je sais que vous savez que mingi bobo ka télécommande bota la biso et bandel tisuka bo ignorer ba publicité et rosa la biso bien Martinez Rosa d'accord nanga au fond la biso je dirais déjà bonjour et bienvenue à Rosine Muchopi. Oui bonjour Barési Baza. Okenda wapi? D'ailleurs. Ah, mutunanga kala.
Au bois que ça n'a qu'à bouillir. Impossible, jamais. Bonne année, hein? Merci, pareillement. Wale, salut, Vitoko. Malembe kana zo ki mande munene yaya yo binga so na boti na fungwa maka nazo boya penza na bi non yo me no linga na loba mo lo no yo telonga biya ka etu beta masolo etu tonga Moi gentil na badnya so balinga Rosine. Vraiment na pesi bino nyonso ba mbote bat bolinga vraiment Rosine Muchopi na bino artiste na bino c'est pela nae ngai yo liboma na bino fi agitation na bino so na bino international ngai yo bo mesana ngana bato nyonso bolinga ngate na ba bolinga nga na portable no toujours na mutema na ngai oyi no seka parce que na zanga na problème mutete voilà Rosine Muchopi déjà 2023 ezaki année moko pour la Rosine ezaki année moko ndenge malamu mabe ou comment yo mo yebiti na kolo bani ezali mabe pour na ngai OK ezaki vraiment mabe mais mabe na moi e bandeli ya moi né OK mabe mais l'air to komi na biso katikati année ezaki nango bien pour na ngai sur le plan musala to sur le plan vie privée ya Rosine vie musala nyonso biso masona biso to ezaka na internet c'est le miroir bozata la vie privée nyonso za exposé nyonso ya ngai penza batu tout participer qui ensemble na ba téléspectateurs na biso OK idée ya osala Rosine Muchopi utaka na wapi po batu nyonso basala chaîne yo po binga pena mekato ezaki ndeni na collaborer trop na ba chaîne na batu voilà yo mo yebi yango ba imbécile ba pesa na mbwa to lo ba imbécile ba pesa na mbwa na collaborer trop na batu voir même na famille na ngai moko ifutinge lokote nde ba technicien kandi bazala kaka mère yo so sele lo no simba sale loro na yo baninga batie libaya batie ba chaîne ba zo évoluer ba zo pembo na bango pe ba zo ba production banda ngam na nde na caméra te na eloko te babi ata na téléphone quand ndingo ndo ko ça parce que dès on collaborer na ba chaîne mususu caméra zalaki makamnyo so na ba technicien ngabi ngana na mbongo futa technicien te na kena sali théâtre na ngambo na tina poche babi mère sala ata na téléphone pesa téléphone ka téléphone na mona zeki nango ba fongoli nga chaîne nga Rosine Muchopi officiel e bandi pe papa na ndenge lelo pe chaîne nga évoluer lelo pe na komi pe ata na za na caméra te mais na za na technicien o za na caméra na e to sali musala a monter a pesinga élément na nga na pesi mbongo na ko itina chaîne OK c'est un peu ça et ça déjà combien d'années de pour fond Rosine ba na chaîne na fongola ki yango déjà et que lelo le quoi to koti et année to koti 2024 et que déjà parce que na fongola rango le 17 décembre il y a 2022 une année na 2023 na 2024 il y a 2 ans OK mais ndenge baninga no so ba na chaîne au mona ki osali penza o banga ki to yokuta ba chaîne déjà minene mcheza kawana ken na ekosimba to zaina ba doute na banga te parce que nga na muto ba délire na muto so na lobili kam na nga ya pesi li so na nga lengi muto o kapne lengi o kapina nga o tala nga na banga nga te parce que na tala ke nga bi da minute so na sa ba film na mbongo te idée ba pesi nga bi na nga beta no ba émission bo mona ke msino ke ba matanga ba comédien no linga na zwaka ka ba ambiance ba fête ba comédien moi actualité mo be pesi ko type no linga na sala yango pour ka ba tala mo ba vie mata po biso to dukaka monétisation to koma monétiser YouTube ay ba biso mais c'est le Google ay ba biso nde na meka ko sala ba émission na ko sala ba bande ko sepela nango na zaiki na ke tout abordir mais na ndenge ya mabete OK na robeta chez kamba comédien ngana ka scope na ko défendre ba comédien OK pour même mon équipe msusu ngana komena ba problème ba SD Panama ba mida na pesi bino mbote bona mabete bona ni po ane asikana na problème te ata bolingi na bino ngati na pesi bino ka mbote oboni e comme ki scope bon so ba lobi likambo ngana na contredire bongo te réplique wana nde mo ba komena ko finga ngai yo te sala scope ba tupena ba tu belé mususu mutu baza contre biso ba komena ko telemela ngai mais entre temps ko ba mususu bande ko sepela pena mafinga na te ba kopeni bande ko loba mo ba epa na ba opuye ngai nde sala nga na mata so ko sala mata wana e comme pe ko sala sko mabe mutu mususu lobi likambo mo nyo mabe o diko tshamo titre ndi baninga batiaka titre na mo miniature a sepelité ngabi o komo lukila nga problème ngabi ça va ba na pe ba na ko ko komi bongo tika na yo ko leto sala eloto za pe na bato ba conseiller biso voilà le ko komi bongo tika na o beta no mo ba gagi na ndi na banda ba gagi
bagag bamina okosa pe film oposa film échange pe loroté moi mbongo wana ka bati mukyo sali moi film malembo mata na tiepe mutu ngabi ata ba vieze ya malunga te maintenant OK malembe na mata poza ba film mso moi pe muta CP na pe ba film mso se beti pe mso 60k ba 40 ba nini malembe ele c'est que malembe ba otalanga tile na ozwa lire siko loko e bomanga poni na osala film même suka moko OK on a la possibilité te mais l'air nzamba opambola na mo sa mso 2 na mois 3 na mois ba bozana lire wana ba mesa na mama ba mesa po so mutatali ata ba vie ngoza malonga te mais so bat batali ngo so film ici na tikita mo moi mutupu tele mso film ko a moi histoire on ça va to c'est pe malembe yo mo to komaka ngamo na komaka OK mais lokwa na eto bota beba o nyonso to banda oyo ngati na okoma avant na bota film to tourna na décembre ya mutakomango ya Ali Mampuya OK ya Ali mutakomaki yango oyo wana écriture major ezongi sous mais malgré moi ba vie yango eza malonga te au style na épée bat bandé ko déclarer na tournage ayo libiso style la major ba table belé ba nini boy théâtre changer terme chop ninga me mabiso pe ni ba ninga ba koma na senga bi e faut pe ali o ya YouTube ninga komi table ko za na mo pesi mutem suka di tableau mais a mon na film nyonso ça ba table belé na moto so ayo sale pa na lobby faza peine énergie à que ça pas moto mais yo coincé ba table belé et ça penza vraiment bien te ayo ka ki abaki na obongisa mais oyo yo to banda oyo na pesa chance na Chief Matuza Moutnanga kala o balakisanga théâtre. OK. Na PC chance Chief Matuza yemta ko ma film. Eza idée nanga mais yemta komi yango bientôt la mercredi ba banda tournage. OK. Mais Rosine Babio a moi si makasi to beta moi le solo pour aux appena bébé lelo la fois passée aux agina bébé paix à son âme à Tiraki Biso to monaki ça qui passe ça qui cambo. Il y a bien té mais Babio Rosine ce qu'on a zemi na ba tournage aux a toujours active. Oui. Et là on est ça rebongo zemi ba ça ko force to de mon abati muso za zemi a lembe a cause na mais yo aux autres tourner aux autres ningana et tout ezakani secret nao. Et aka nzamba sela ngai. Nga botama na tambola na 7 mois. Oh. Oui. OK. Pe asona mkoko na ngai mama na nga bazai soka na mimi na chebote na OK aka yo tambola na 7 mois nga na tambola na 7 mois na zai mona mo pe na ville de okola pe kasa musala na zai pe na respect ko ta musala na ndeko sala musala na ngai na komo zo bazemi pe kaka na susa musala na ngai na kusala ndako so pe pondu na kotuta bilamba na kokuso ele misarate ta kanga na premier niveau na matati na troisième niveau na kitanda bilamba na libumu pe oui na le bana ngai te na ndenge na ngai ene ba dunzu azan zemi azula la fati et sala ngati sina lali sege bena mutfaka mulali eli na lala na ngapinzati OK na lala na ngati le ba ke rezate na fini téléphone na lembi na tie mutu bonde na lekai na pongi mais na zara makasi na tourner na batnya so mutu mo atikala remarquer nga na zemite eza vraiment passe pour na zara na makasi na mela bière na mela bière na sina sine c'est na mela jus secret na mela pour no linga maltina sina meli matin car de so tabina ya mutu pini na o mi masanga te boy wana tournage ne ka ba na sukir ni na mo mama to ye baninga na o mela te sukir le ga yo mona vraiment Moussa c'est ça bien na bato boza bien zomona voilà pesa na limba na ngai te so sengi pe mai no mila mai esenga me bien no me bière ebo ya pe bloko olia te nyonso elinga bloko olia OK o na pe moto teke o eboyi après akeko sanza te OK na sens voilà et nzambo azwaki bébé na biso azongi selo lisusu ye et ça qui on nini o akufaka zaki mwasi puis oboti su mwasi oui obike maloboto lobaka et ça na pouvoir nga penande na zabarezi un jour fona koma na musala nzambo OK nga na simba valise ya bilamba mwana bo na nzambe na ngai obike nga linga mwa mwasi makasi OK po boti mibali nzambe ata ko bota mibali te baleki na nga bana basi bapesa nga bandoi OK siko mwa nga mona moni loko na sobeli mona kanga suki selebo nzambe ko mona bota mwa mwasi nzambe apesa nga mwa mwasi te na lukaka ya mwa ale na zuizemi ya libuso nga na bota mwasi na boti mwana nga mwasi sanga bien aya mobali Lionel ya mibale échographie ko singa ikuna mwasi na keso mabilaba mwasi ba rose banibe na ke échographie suka boye mobali na lela nga binza me ponyo salinga boye
papa bangal bing yo to sepela na opo kenda kana makamno na tikana na bana ngai mibali o ya mwasi ko tambola na saki na yo ngabe na sese ba théâtre ngabe nzambe mo alingi abe mo ntike nzamba peso mibali lelo ko voyager pe boy ngana tikana bana mibali na ko sena bango mais ya mwasi epesa nga pasi na tele ngabe nzamba aka bien alinga ba mibali mais bisi papa nga fina butaka mwasi ndepe nzambe ya eko sala ki mwana na mwasi akufi obi ke elekile kina binganga na famille na ngai abota mai normal te mwana yepe na obima na ekoka ete tikona osantine mwana po nga bana bazaka mobulu so nga mona santinga ndeni mwana ndenge pena tolamukaka ningani pena te po eza mokale 8 max nga avant que non ma koyindi se mara mauli ni max na ke non hôpital batala no peut-être msusu pe akoza la pe msusu alali na ye na ke bébé ba na expliquer docteur ya solo ko tchatela ba pareil a senti pe mate to ko tene ko ata mama ngabi lobela nga vérité munganga nga na moto na misana makampo elekela bango yango moni pina turo bango le na komena na zemi hôpital mo ba meli masanga babi moi so témoignage makasi ndone mona dia mi kufa kina edisha wana kati moi c'est combien de mois ba 8 mois ba 8 mois OK mona déjà mi kufa ki déjà na libumu oh là là ngape na ibana ngate munena nzambi taka babimisa mona na ba poso na ba pousse les baté babité baluka basanga intervention na pa ba mai papa ne sala ka mwana bima pa ba minita mwana déjà 4 kilos tala mwana munene tala suki oh là là basinga kolela tenga bina kolela na leli poza mutu na memaki na libumu mais ça là déjà na ye passe na mutema ndake yiwana na isika nzamba bina nga auzonga na ndepe na vanda pe kaka wana regarder ka bilambo sombele déjà babina nga kukabate kubwaka te eloti na komba kuduwa msu mutu na kabila na nga yoni babina nga kukabate po kimisa lipamboli ngabi na vanda kaka na ndepe na yo sutuka pe okangami Jesus na yeba pete na yoki mabenga nini onsenga ba pema baningu na ke no pete babina madame ngenda déjà déjà vous apprenez moi ça mabota na isi banga bido sande note ngaka échographie nzambe échographie nzambe na munganga pona simba no valise na ngai ya mwana ngabi nzambe na fungoli valise ngabi nzambe mami so etanga ngai ngabi na zaka na posa mwasi opesi nga mwasi me yo moko zwe bilamba oyo nzambe na nga nalingi pesa ngai mwana mwasi lisusu azonga ezale sengo na nga omi na baya kosambela barisi ngabi nazemi na okende prière na osala boye offrande nini besala boye ngabi pasteur msabi na nga mama Rosie nzambe moi bina lela na kopa kutuko na olala lokwa nyama na osambela te ngabi nazwa ta na nga osambela ya muto oyo olala nga awa musala nzambe to olala ni na ndako na nga chaque samedi na olala na prière akei 7h ngai 9h na ke église lisusu ngabi nzambe po nosalinga boye pona nini boye nandelera yoana na bisi okutu tuko na bonde na makasi te obinza bazoka ba lo samba ngabi nzambe sabele déjà kanisa ka nyonso kaka na provision sala yabo mobana ngabi Rosie bandi zemi bo lembo prière ngabi papa na za konzima nzambe moka yipi yake pe na église na bisi pe pasteur na biso pe abinanga asepeli na hôpital pe akenga bi nzambe zemi ona lingeza mwasi so za mobali bungwama zala mwasi pesa ngisengo le na keka na kote échographie babi na ngai madame Rosie mwasi la bimama dote komota na ngape esili osukisi na sukisi na ngati na ndo luka mwasi siko na basi na boti mobali na obota lisusu tina obota mwasi siko na boti mwasi na lukani opemi na na pemi na ngati ko bato so babi Rosie ko bota et tout kobota kote oyo alobi na Rosalie kobota bota seka ndoki seka bota te mutu ayebi pende lengi ya mwana babengo mama ya po osa musala na yo mokoti supermarché na sombela mwana ngabu na sombela bana ngabu na sala bu ya mwana ali pamboli mutako soti oyele na boti ko mbaye na ngai na moni skoto na sala makambombo makomela ngabi sima malibala ngana na oposel bala tina ifuna keno poto esi ngabi ko bala ngana osiko no tina keno poto après dit
Prince woni yo no linga mobile. So na posa moi na zubo mafina. Ah ona mafina eh. Ta posa te mo na elenge agu. Yo no winga manzele. Oh basta babota pampa mate. Oh basta akala. Na mo 3 nanga mobile mwasi. Équilibre. Équilibre ya. Des sexes. Onza batina mokili. Équilibre na minute ni naza boye. Tala lilo to ozwa ba misala. Lelo se mo nanga koli. Non ke mo zo so basani. Ta mo pa lambi. Ça ma kamnyoso. Ta Lionel lilo na tinda Lionel va acheter les pains. Lionel achète-moi les beignets, achète-moi le boy. So c'est qui moi c'est lilo aroba no lamba, ka koli. Ko bote za nécessaire. Muta ko sa yo. Mama nanga ndolo bananga koko nanga ndolo bananga bi yaya muchopi nde kwa bochope bota. Lelo ko bela. Nani osunga yo. To pesa exemple mama nanga bela. Biso moko na mama ye mwana lelo nga na sokoli mama nanga lobi leki nanga sokoli lobi mama na ye lobi mama leki bana baza nécessaire. Très important. Bana baza ya yo. Ato bokoli mwana ndeko. Aoyebaka pama na ye, aoyebaka ba papa na ye, mama na ye bandeko na ye. Mais ya yo moko akara makila na yo. So moto ba ke muchupa liko bota c'est que ye abota te akanga te. Ya ezana bandeko belé obi muta benga na muchupi mesipeli nzambe na ngai ngabi ya yo pe ozwara. Ya na zo kine bakisi na zo melaka wana nzambe na ngai na osala ndenge ngabi ya. Kende kaka banyungulo matrice en cordon. Ndisanga banyungulo matrice était. Ngana mo sa mabota. Mabota sina babina na bota pina mso ba 10 pe. Mais aux autres, regardez qu'à taille, Rosine. Stratégique au Kima Roulia. Au Rondimate, maman, banamisa, tout, mais. C'est moi, c'est 4. 4 déjà, mais ça va. Rythme kakate ya mboka biso. Na zo beto ba wale nde baloba. Ngamoko. Yomoko. Ngamo na beta wale na ngamoko. Ngane na age na ba beta nga wale. Ba beta wale na mutaza abati ko bota sika. OK. On a une expérience de première mois na maman laksanga, deuxième ba laksinga bon ce que osu ba laksanga. Na maman na nga ya idaranga ko tshila ngama ya moto wa kulandila nga osala makamuni nyonso mais ko kulanga mo makamuni nyonso ngamoko. Voilà, merci beaucoup Rosine Muchopi. Na si yo batebele ba comprendre moi partie wana. Rosine Muchopi ba. Obi ba rezi. Ko bota na nga osona na poto na ozo mbongo. Ouais. Mbongo mutako te mino kama na Belgium singa na le kama na nga ende ko na nga na poto ero zo mbongo ngabi ero bina kanisi mbona yo somba lupango. Na ibisa. Webi sanga siko bande ko ba bota na poto ba futa ba ba ka elengi ya tala mutako sote. Elengi ya mwana na mboka libanda. Le mundele o futa yo ndo ko santima biso siko awa Barcelone pa auto bota. Félicitations à Barcelone. Et ça la bien Basta on a biso oza un succès mais oza pena bana et ça la très bien et Moutinho nécessaire ya musala to sala so tali ba te belé mingi ba zui pina chance au bota te mais biso siko ba leki to tela ki ba yana biso il faut bota pour ngana boti te yo faut bota voilà il faut to ngana na ebaka likambo mamuta bilobela ngango mama shako mama mindondo bazati mama shako bisinga bina ngale na bot na zena zeni yongo muna te na okima bina yaka yo mayele te yo fizeni okosepela te abandi kotangela ngai abina ngamo mama nayo na sepeli mama ndono komedi falobila ngai rosi soki zemi botaleki na nga succès sila ate bana nango ba ofongoli ba porte voilà bana wana ba ofongoli ba porte nzambe aza juste bana nanga nyonso na bota soka muta moni internet miliki ezanga ate mucho bitinda kombo na otindelo milika mwana omwa ki ata na osala te mais na oswa on lien na sima bana c'est ça voilà o isanga na bota te le baka turo na bota esute o na bota ba isika longo za mwa mukenga bi donc ba 40 ba mona na maternité 40 nga d'ailleurs ko bota mama nga atika ko bota na âge ni atika ko bota sina ba na âge ya mukie ngape na bai na lobaka ngabi na lingi ku dina koma 40 te na mi boti la va 40 vraiment na samsana ngabene na boti na na samsana ndi na lingi na voyage ndi na lingi na samsana ndi na lingi voilà nzamba ko kiselinga d'ailleurs ba posa na nga voilà Rosine Muchopi 2024 obi oboyi na polémique obi ozala naître to mona na émission mo ko le cas mais on dirait makamnyo so ka Rosine lobby on dirait ening ça un peu moins Zaire hein omoni ba biso yo peut-être bat boye baté tuza ba star moko boye bakanga date ya lelo na osala succès makasi lokwa bandiko na ndi basali ba succès na internet OK koba OK te fo ba amen ouais amen oh likamna ngai eningisa kaka sikoyo mwana elaka
mwana oyo aza na étoile ya nzambe il faut kaka bato balobela ye soki baolobela yo te oza na olo pamba il faut balobela yo olobi likambo boye bato mosusu bazongana bafaçon moko boye basenga baanalyse bato mosusu bakoteli bamosusu bakoteli yo te ozomona yango nde l'extraction eza star yango moni lelo bafali bafere batombwami makasi sikoyo ngabi natala ke muchopa za ya nzambe muchopa ozana star na ozana succès na ko imposer pe na monde oyo bato baolobela ngai eya malembe bato baokama bakachoka na silikisi te voilà po naza na oran wana na eloko wana obati na lobi na eloko maloga te mais esali mwa nini écoute un message mo ya kimia ya pe mais esali ke e nécessité mo makambo et tout vraiment mais yango wana sikoyo koza star nde bongo faut olobisa bato oleke mission bato bazappe yo vrai influenceur azara bongo il faut tikala mais sikoyo mpona yo mpenza 2024 oza na besoin problème te oza na besoin ojouer partout pa bandeko no mpene yo mpo benisaka bandeko no nyonso oui bato mbele bakomprene message te voilà omoi babiso toa bato moko boye na bi na ochuka bato mitema na yoka non soki bato balele voilà ba stratège bato ba stratégie na bi na osala eloko na bi ke esimba te mais na oloba yango na tala intention ya bato peut-être pe ngapi na okanisa ngabi esimba na otima esimbi pe ozomona 2024 nga lobi te eza ba chaîne ebele na jouer te na zwaki décision ngabi na rejouer te na lobaki yango mais nga bolemba ndeko babi Rosie bonane natali kinana na problème talaka mutu kwa chaîne de quoi nisi ya leketu mutu na ngai mais na zwaka décision ngabi na leki na olekate poni ba émission ça marana na sepela na hotel leketu bi mutu YouTube eza bon matière et pesami pesi matière to za na droit photo ça ba émission na vande ngabi aza na raison mais le quoi ngana na problème leketu te on se comprend na problème leketu ndeko na ngai mutu pa komela leketu ba filmer na pe na problème na été mais le quoi moi lo mo beka et pesami moi pe moi na fungola za te po wana dia il passé le quoi ya komara na ozate ba benga combien de fois na ba na yate ki mango kara mais na tali ke ngabi te na sa musala na ngai kande za na ngomo paya lelo na kozwa décision et ko bomela nga pe na travailler na ngai yo mo na la 5 message na chaîne tout na même si chaîne na biso pe ya ser na ngapi na bi na beta pe ndika kuna na ta nono na be ke batuna o balinganga ite ba ono baba to balinganga ba oza punga mais na be ke batuna nga nisi balinganga ite na tungoli bango faut tout mola banyam baba yumati faut tout mola ba diverser non fi na ya TikTok bouger suki aloba nini aloba te mo menacer gabi na mekano pe ndeni ba diverser na nga bat na nga ba finga nga ba finga te na mekano ko bouger ba ona na ta so bazaka ozomona po na vie faut tout vola ba diverser vandi bo mo chrétien diverser amona chrétien nga bat musu ba bité chrétien ote ezaka bongo mon na biso ezaka bongo tala mais bato musu bazo kana ba voler mususu ngana beti na ka kibusa ngai kaka na bina nyata bord na tala non et tension se bato mbila muchopa zato azate. Mais babi yo na sila boza penza likamba famille moi na zana kati mais moi ya papa leki na propre Vicky Alanga. OK. Les barons Vicky Alanga akenda kenda. Donc c'est question de famille cousine ya mams propre. Peyane munyanyeli aza mutoyo ya moko bien ngana e batiso tele bina ba trepe na mams ici là. OK. À l'époque les ba oya ba otemba ba mi balé moi ba ite Vicky bikaka. Pa ngana okepa eneli. OK. Ya nelile raza matete kuna tareza TV mona kepe milamba nelili pa opesanga a otite ba blamani ba Dubai wana ba Chine à l'époque ba Chine bozima oyo OK famille siko otara robosa na makanzo za scolaire makambo yeboye babite famille za tolingi salité oté voilà salité oté boté za famille on se montre na sens one voilà mais babi bébé na comment il est déjà bébé na comme bébé Kandi. Bébé problématique. Bébé Kandi. Bébé Kandi. Bellevue, oui, la patronne. Panika au se porter sur la Kandi. Non, na PC da baduna e ngabi mo. Na ebite se mo na ngoza dua, pas Bellevue. Pondo elanda ke. Mais c'est ngabi yo makamole ale ya pamba ti. Po belle se likambo mo ale ngabi yo faut za soda alba ngai.
kolela te na pesi belle vie parce que aza ndeko oyo to vaina e mingi na yebi bolamu ne pe belé makambo belé obi nini l'air na perda mwana nga mutali bosse aka na hôpital ezai na Karine pala. OK. Bato batikanga te bando yo soutenir nga ba prière makambo belé. Aza muto te o ezate fito ko lobaka nyonso te na mérite a mérité na pesa ndoi. Yemo pa ka moi ki. Oh non na pesi ndoi candidat si bomba na ngam na pesi Belvin ndoi. Ah bon? On a anga ndoi na ngabite yo landa karte na boy na boy kama mama na boy na ngamo na ko yangeza suka ndoi nyoso na pesa ba alwa mi bulu ko na bit non yanga na lingi za mona mo atanga za mayeli makasi na lingi te na bi akeni na ko ta Belvin kuna bato kimia kuna ta ba ofinga ya loba na ete ngabi aza kuna oya soka landinga oza a mérité comme on est quand on dit CB gloricia Rosé non comme il y a polémique parce que les ababarisi yo ba robot taper mon pas ndoi ouais non ndoi non problème té non gravité ils ont la paix bien té moi na star moi ya muchopi boya ça peut ndoi ya star moi boy ils ont na ngoza on mabete robot taper moi pa mbale na PC ndoi pe ya papa elombe et pas masumu moi mon collègue musala il m'appelle ba onatra na mais ma reine na yo aussi na baté parce que ngane na zabu bokilo na ngai catholique ba na nganyo zo ka batem na catholique ko kama na za chrétien catholique bokilo na ngai ko bango na catholique kuna bazaba ya droit moi na kaka il faut batem ma reine Karine pala capi de la mode ya Karine za kuna na catholique ya za na catholique te non mais moi na catholique ba na mibali ya mibali batu basimba bona batem à part Lionel muta catholique wana nani papa Claude Mulungani via ya mbali nanga ani muta catholique te mais bon memie kara to memie Karine pala to memie kara wana na catholique asimba azala mwana nga po ifaza la test list asama akamba sama kama minini oza ba projet belé ya mwana no mukiba ba projet belé ngani azabe bana na sakali ko na bango ah oui c'est ça wa mobali Lionel na bisinga bitala ba leopard ba obeta bali azimbo moi papa atutangi classe na poto obeta bali oui mama oui ngabi oui wa mobali ngabi ya ba zobeta beta bala bali ngabi wa mobali ningo zabo ko za pe pasteur pe bo ya bien pe na poto wana mbongo pe ezokota na lingi bana ba za ba chômeur te na vie faut sakala bana olo ba mali ba kitoko lokola bana voilà c'est ça Karine pala nena oyiba ke akendaka ba poto pamba président de la république ya chobinga ba makambo yetu leka awa makambo kako ya makambo ya bilamba awa ya mode ba ju ba enveloppe musalo felizate mais bat bando s'attendre à bien Rosine peut-être on peut s'attendre ndoyango ya mwana ezata peut-être maman Olive to maman Denise par exemple te eza trop tard ten stop si bolingi subo na boti lisusu mabote za bala bazaba mabote za menga moni na arrêter na pe manono na pe mata 10 ans na zwa tunga te 10 ans na pe manono vraiment bana bakola voilà kana makama on ngi nécessité ki mo makama belé tali pe ya Gabi wa za grande sœur na yo émission mo aleka ki au sentir que aloba ki pena mo makam concernant yo na habité so ba coach la on a régé total en biso balé ya Gabi tumbinga tout à l'heure na habité c'est parti avec Martinez Sal bon tozonga o pe ça impressionne ao muchopi aza ndeko na biso muchopi aza leki asila muchopi aza leki na nga muchopi aza leki na biso nyonso OK toboya yete peut-être soit ça qui mo erreur ce qui a le but que bolimbisa nga faut toujours pardonner OK vous comprenez muchopi aza la banda uti ko botati auti bota mona moi si félicitations fona ki kotala ye OK ozo mona fona ki kotala ye aza mwana moko to bane pas majeur mwana moko respect tozoza na muchopi wana mutu mutazanga mabe na yete moi batu mususu ba memanaka amemami mais tant peut-être ayeko zonga bi bango so baza ba sœur nanga yeko to azongi ozo comprendre to yamba ye voilà na habité no moni ba propos ya Gabi lui bozala depuis major bozale ki moro zara poli et tout na sepeli ya Gabi na ngai na kacha ya tutelinga bordi ya Gabi na nga ayebi ngai
au moins bato ko ba Gabi si baza sikoyo na mondo ba comprendre ba makamyo tout ça là na biso ça ba divers ba délire ozo comprendre pour na ya Gabi alo ba bongo ayibi de ke muchope aza makila na biso voilà ba alignement soka lobi na azakani na problème ité azakani na problème ité ayibi ngai de prix major quand nga lobi bongo nga na yokuta ba Gabi ba ya yamba biso na zaki respect veiller akotinda nga tema psa kit muchope simula sire simula ni boye ya Gabi na mboti na mbona nga psa o senti que respect au voyage na boto kina ba boma to tambola ya yebi olali la ta toke boîte toke sikabo o leki na biso na théâtre ayebi nga respect na nga ngai Gabi so lo banga na lobate na lobate na ndo seka voir même venir za na tournage na nga ya Gabi la monenga na zeli amone la ramone il sera qui peut bien là pe na boti muchope na ki boti mona ni moi ça sepeli na ya otala yo c'est bien la vidéo pa lo bien ngopé ozo monde azaba ya yo ba ye bingai muchope nda abita muta théâtre c'est pe na bungeli muchope c'est que mo penza sepeli po ayebi ke muchope azaba ba fiyo ba tumbola kabiso vai na yo ko vanda muchope niwe nena le be sepelité ngabite nana pe na problème ité. Merci à Gabi Tumba ma yaya chérie, merci. Merci vraiment. Ya Gabi ba bomelo moto baba coupe batika ba problème ba to baba coupe musu bazape d'accord na ba musu ka yobi ka ne banga créer pe ka ba makamba. Bon donc ezala na ka bongo mutu nyoso olinga ote ba baiser. Mutu nyoso olinga ote. Na ko li batiki bino nyoso bolinganga. Non, c'est impossible. Il faut yeba ke mutu alingi na bato balingi ote. Bato balingi ote. Malobo ba oloba, you ne faut capter ngo oyi ba ndeni okotambola. Voilà. So mon sabi alingi yo akuba kosi yo muto obomo oyebati il faut comprendre que bato balinga ite na okekuna te omi batela tout le monde a ba réseau bat balingi belle vie bat balingi silate bat balingi si bat balingi belle vie te bat balingi dina bat balingi pechanga te bat balingi pe Gabriel te ngapi muchu bat balingi ngaite yango wana nde etombola pe sa fox ya kozala star voilà Ferregola Fali Poupa tozo mona batu musu bato finga boko te ba wangila ba Wario ba Golwa ils ont maïta bango on comprend qui manano to va na bango c'est un peu ça voilà match wuta ki ko beta lobby pour na yo tant que congolaise au sepeli na sepeli makasi mais to qualifier to ça qualifier mais non to komi na sukate non to ke finalité to préparer ni to ki mais to déjà na quart to l'équipe na quart OK na équipe mo mabale bien mais to za déjà na ba 3 matchs on les a jetés pour to za la bien il faut to ke bien finale ne espoir na biso ko to tala nani to beta ni final na mincho to ko kepeta carte longo Paul Jézate ba bon sager to sepeli lobby le ministre ni ba continuer comme ça na bande ba osala na éviter ce président encourager bango moi choche moi le chocho pour le chocho ezanga raté na mutu nyo singa mutu so bisinga kaka mutu to na moi le chocho tomber internet na biso fongama bon dire tout à moi bon dire tout à na avant le quand na film on mbongo ya ka elo mondenge satana ya omoni ba léopard pena mokonja teki ba moi paquet voilà moi motivation et ça là vraiment bien makasi mais non c'est ngapena mokonji na biso ya mboka papa na biso Fachi Beton c'est pour okende toroyo et ça encourager ba on a ouais na quart de finale lisusu et ça biso bien makasi et ça ba on peut bien makasi ba obeta sur la motivation que président za na président ça to linga to beta lisusu makasi équipe pour la tête vraiment donc bravo à tous les léopards ba congolais ni sont partout entre-temps le Brazzavillois va continuer à surveiller fleuve ba Thompson pende bungate parce que to yebi nombre to tikaki er to zozonga to yebi na nombre oyo ba mbisio bazali na bazemi combien de bana ba robota pour déjà Rosie Mochope déjà boté biso bébé ya sika Graciela Gloricia Alexis Gloire Tara Gloire azadi na komo dia Gloire Gloricia to glorifier maramnyo so gloire maram tout OK voilà Rosie Mochope to comme ça presque na suka na habité quel serait peut-être votre mot de la fin pour l'émission lelo na banyo so batalio non le bel makambu ya groupe na ngaité groupe à venir ouais to koma wana lelo au sali groupe na bossa na question merci nous rappeler nga bana basi belé pour gérer batou belé na groupe ezaka facilité
Et là, on est motivé que au sein de la groupe, ça y est déjà chaîne YouTube, on a la chaîne, mais on a un groupe à venir. Oui, dans le groupe, là, on a bien rappelé bateau. Les gens ont dit comme souvent, ah, aussi film open na YouTube, fait les capines na qui ça bien. So na c'est bon, abi ah, elle est na TV, bateau les bandes de ba c'est là ba bien ngaba ça ndé. Mais ko requêter au seul groupe na yo. OK. Moto ko c'est plan na histoire à CPL, bateau ba ko to ko former pe ko cadrer pe bateau, former pe bateau. Pour ba groupe banda pe ka boye. Na mona ko pesa idée bien, na meka ko sur la pe na bandeko, ba encourager ngai. Na sali pe vidéo na papa mando aussi na TikTok tout na ba Facebook na biso na ba page na boa ki on pe na ba groupe ba WhatsApp na ba groupe mususu ba pe ba ye na nde lelo pe ba ndeko pe ba ye pe to sali pe film to le kapé awa na kin. OK, na kin moleka to le Cannabis TV mais na zape na to le ka vendredi na 22h, rediffusion mardi na 9h. OK. Mais ba film na nga pe na zape na IDP eki na maboke tuzana ba projet na maboke TV. OK. Parce que maboke pe zape bien et so ba film zape na ba projet pe belé o to ko sala o moni film oyo yo photo ya peshanga ilubisi batu o asiki makasi ya film maboke ete kinya ya maboke. OK. Ozomona. Voilà, mais pour encadrer bateau, c'est facilité hein. Parce que mon temps na esprit na epe ba epe baba mikolo na yo. A mon akar que o gérer o lobane o loba o pekisi likamoro boy eza vraiment facilité. Mais ezaka ki kokota kaka kati na bango ko bozaka bien. Ba chef bazawana ba pesa ba on répéter ba disciplinaire bazawana na chaba mibali. Nga na vanda na nga na zonga sima na tika ba mbali ba chef ba vini bazawana basa musala pour respect zala parce que so lingi musala photo sa oba olubano au leader à moi mkiaza akate leader à moi mkiaza akate pour respecter kaka. Voilà, mot de la fin, quelques dédicaces dans mon pays acteur non pas ça vini azali vidéo ya kasi awa mo ki na sona suka voilà a pour ça na ye aza rôle ni na kata groupe. Il y a secrétaire, vice-secrétaire. Ah d'accord, secrétaire adjoint. Voilà, secrétaire titulaire. Azapé na tchepe na kotope ya marketing. Ya marketing. Bonjour. Bonjour. Voilà, un mot gentil et puis moi ma moto s'est présenté puis mon talent partout. Famille cher internet. Bonjour. Merci Barési. Micro na caméra no liboso nanga. OK. Un mot gentil na na CPL beaucoup plus de reconnaître que Rosie Aza star Aza leader parmi les ondes du réseau les réseaux sociaux. Il motive nga lisusu na kombo na pe meilleur leader. C'est un peu ça moi gentil nga yango wana. Voilà, quelques dédicaces pour 2 personnes. Mais non koko m'a na 4 et 5 hein. Bon, rapidement. Dédicace na en premier ça d'abord na mon frère Bovik Voto. Là Sozali ba nzele la muna lo baraka yo moro yebi nyonso na koloba na TVT. Mbote na nga dire merci makabo la fin de général na kankokolo. Mbote lisusu na mère ami na nga ami da France Redi Dobilo. Agent l'état Yexil Ngoya Yasmine Mouchia. Na bossa TV na nga amule na linga bino trop ba soutien na bino nde sali ki Rosie abendanga pembeni na e. Merci beaucoup. Mais babi aux autres tout à bordir faut que bon moto place moto zopela faut que bon on a quoi au chasse essence. Bon, na tuti nani bordik te mena zongi sika moto. Les photos zong sarabatu na ba makambo moto a ebinete iloko osala te biloko lobate ana droit na autorité yo les gars na télé ko zo miko ko loba n'importe quoi. Donc bato bon faut ko recadrer bango bazonga na nzela. Ça bordik te. Ah d'accord. Voilà, merci beaucoup Vini. Voilà, donc ça va le pas aussi mon chopi pona après ça mot de la fin moi quelques dédicaces. Sinon moi je vais déjà désannoncer cette émission et puis Rosine y est à reclôturer. J'ai dit déjà un grand merci à Martinez de Salle qui est derrière la caméra la prise de vue. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à lui car c'est lui le réalisateur et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis du début à la fin. Likez, partagez, abonnez-vous, commentez, n'ignorez jamais la publicité. Merci à Shekina Vumbikito Kopeta Yokenawa et merci également
à celle que j'appelle Gaël Fundomena, gros bisous à toi. Merci infiniment à Papa Paul Fikipo, Motema Maman Nathalie Fikipo, FBT Missalande. Merci à Madame Rokia de Paris, gros bisous à toi. Madame Patience de Paris. Pourquoi pas penser aussi à Star Braza, mon ami. Clin d'œil spécial à toi. Clin d'œil spécial également à toutes les personnes qui m'aiment. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et le suggestion. Appelez-nous, faites-nous parvenir vos remarques. Continuez de suivre la chanson de la sœur Marissa Kinanga, servante de l'Éternel. Ayela Ravino Manzemba Kitoro, continuez de suivre. Merci à Madame Vanessa Erwig. Gros bisous à toi. Salon de coiffure Naïza na Belgique wana pour na resomba la perruque. Bah, biloko kitoko Vanessa Erwig obengi biso ozoba détail nyonso sur Vanessa. Donc je laisse la parole à Rosine. Merci. Vraiment merci beaucoup na batu nyonso bazo kitana bango ya Olanda biso. C'est la famille yango yo. Hein? Merci na bino nyonso bato nyonso bulinga. Vraiment Rosine Muchope bato nyonso bosepela na ngai na bato nyonso bosepela na ngai te na pesi bino mbote. Ezalaka bongo il y a les jours comme ça. Bien nyonso yango yo. Na linga abino vraiment na tina na linga abino ko consommer chaîne pe Rosine Muchope ba abonné nyonso ya exemple tif boya pe na Rosine Muchope officiel boya ko s'abonner pe boya pe ko consommer boya hotel pe ba film ya ndeko na bino pour malembe nzamba osala biso grâce to koma pe ka lokwa baninga ndi bango ba komaki pour YouTube ezanango te ya moto moto nyonso azawana akotia pe loko na libaya na ye esimbi ezane sika mbula sika janvier yango to bandi bien to kene bien pour to suka pe bien numéro na ngai téléphone eza bato nyonso bakoki ko benga ngai pour na encourager nga mais non ko finga parce que ko finga lebo finga ka isala bien te moto ofinga ka muninga na ndeko o afinga ka ndeko c'est ka lingi ete soki critique ezalo za posa osala ndeko no critique benga ndeko na yo to solola na za ka respect tika message na répondre yo o benga ina plus 243 97 88 54 874 plus 243 plus 243 97 88 54 874 so bengai to solola na sana pona bino nyonso nga na Rosine na mto ba délire na linga ba ambiance na linga kosika mais kosika na nga esala teki efongola bino ba porte pona ofinga moto ayebi nzambe le ofinga ndeko na yo waka bato tito pola to kufa. Merci beaucoup na lingi bino mingi merci na bato nyonso balinga ngai bisous. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert Nanzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe bipai na bipai yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moins makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Tandis que lango
BT Misalane Kazinjo Soko Tché Bazui Soki pe kuna bache Tozui Baswara kaka On sait jamais Yamami Tokiei TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, on va s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.